na monelo ni na ko loba te parce que liwa ezanzela mutu nyos donc nzambe ye moko ayebi ntango oyo azwaka molimo ya mutu biso ka nde totika na sa mokili oyo totambola malamu po tokende na esika oyo nzambe abongisi biso ya malamu voilà théâtre futio na batanto osali na ndenge ya mboka na biso na olobe futi mais na ndenge ke isengeli ezala nde tomona na mamboka libanda ndenge nga artiste oyo nakokisi lelo 25 ans 26 ans de carrière efuti te eloko nini yo banda ye kozela tant que artiste na mosala monene osali mpo na mboka mpo ke mboka efuta yo banda kozela nini ntango mivanda komitali ndenge tomona na baartiste libanda na mboka ndenge batombola art na bango théâtre na bango ndenge mata ndenge biso pe tobanda kozela un jour tozala ndenge toza te mais toana choix te bon na choix te mais tomonaki première dame chaque fois à Sansarabino première dame actuelle na première dame oyo akala yo ozala na kani ozala na ka ya mama Denise tozala na ka ya mama papa toza makambo aka te mama Olive napesi mbote esika azali abanda kosoutenir biso mpe ti lelo alembaka te asoutenaka ibokenda na Dubai. Oui, na voyageaki na ye. OK. Ye aza mama ya mutu nyonso tu aboyi mutu te. Mama Denise pe azaka mama ya bana. Donc totiaka ka te. Oka oyo ka oyo te. Totika bongo. Obandi bongo nini. Oyokaki ke mutu aza koto mutu aza koto. Mais tout le monde a ngo na bino mo artiste. Yo gazi bandi. Non. Tozali bana ya ba papa nyoso ya ba mama nyoso. So Raf Ngindu, félicitations pour la promotion, c'est la rapport à l'artiste. Que Dieu te bénisse. À connaît pas demander, il n'y a rien en face. Suivez Congo Promo TV avec le PDG Raf Ngindu. Nanenga mabete Congo Promo Raf Ngindu. Boga, en tout cas, félicitations, merci Sito et Oumela. Raf Ngindu, le présentateur la force créative Congo Promo. Congo ça la force militaire na Congo Promo. Et faites comme moi, allez voir Congo Promo, tv5.com. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Avec Raf Ngindu, Congo Promo ne tombera jamais. Piccolo Congo Promo nde. Ouais, balobi Raf Ngindu. Congo Promo toujours, grande puissance. Come on. Congo Promo qui torcos net in a film. Congo Promo babundana nango. Raf Ngindu. Congo Promo. What a plus, what a boss là. Congo Promo deux fois avec le boss Raf Ngindu. Une of les jeunes leaders de la artiste Nayo Congo Promo pour la promotion de toute la culture congolaise. Congo Promo deux fois Bolanda Congo Promo pour Ezolo la vérité. Avec Congo Promo, it's not the same. C'est pas pareil. Raf Ngindu. Check. Bonjour à tous et à toutes. Merci à vous de nous renouveler votre confiance à travers votre magazine qui n'est rien d'autre que Sensation Plus, là où nous donnons l'opportunité à tous les artistes évoluant à l'intérieur tout comme à l'extérieur du pays de pouvoir s'exprimer. Aujourd'hui, on est bel et bien à Kinshasa, plus précisément dans la commune de Bandalungwa. On est venu voir l'une de nos artistes, elle s'appelle Ebakata Vimbo. Vous allez connaître son vrai nom à travers cette émission. On aura le temps d'échanger avec elle. Je tiens déjà à remercier mon équipe. Je vois Cédric Bakamana, Congo Promo, et pourquoi pas aussi Gaulois Mayala, qui sont présents sur ce plateau. Sans plus tarder, je vais pouvoir recevoir invité Nanga, Ndenge Zalaka, Tosolola, tu es la réalité. D'abord, Ebakata, bonjour. Oui, bonjour. Tu es aussi prendre Nanda ou quoi? Il y a bien des Zalaka à Botolobani. Bonne santé. Nzamba za bolingo azobatela na zabie osambela appel na nini te ndoke kuta osambela muta solo ka kuta osambela voilà ebongai. Alors d'abord Ebakata ba yebio kaka Ebakata Vimbo na kombo ya scène. Oui. Parce que batuna ka vrai nom na vraiment ba botela na papa na maman ezali. Vrai nom nanga o ba botela na papa na maman. Comme on a Nicole, Oyo, Bapesanga na baboti nanga Nicole. Nicole nan. Nicole Diboué.
Ok, Nicole Dibwe Masengo. Ok. Alias Bakata. Masengo na Kasaya. Oui, na Kasayenne. Ok. Na vraiment moluba 100%. Mais si vous Bakata et banana nengeni au côté d'abord la montée théâtrale parce que vous avez parmi votre marque qui époque surtout bande qui peut théâtre en gros qui sont trop jeunes du sous collègue. Yo gouana théâtre ça qui on en est. Là vraiment en réalité. Na bano linga koseka mingi. Anolinga koseka mingi pe na seka makasi. Ngana copine nga Anita la japonaise. Lelo abala zana Chikapa. To sepela kaka un jour to za ba artiste. Parce que nga na quartier na Novanda na Kauka ezaki ke sonde tina leki na nga so ba pinga ka mbote. Nicole le ningabi vedette monena leki likam na motote. Wana kutu na zata na idée ya kosala théâtre. Après, nga camarade na to bité, nga moi to comme so ba danseuse. Ah danseuse, to comme ba danseuse. No one orchestre. Ah to no ki luka ba orchestre, to bi bon. To go ki na orchestre Kofi, to go ki de na nini Wenge elles ensemble. Donc to ba no pendant même so kaka yo ka ba. Encore à l'époque ba répéter na Kasavu je pense. Na la zamba playa wana. Sikoyo to bandaki ko to bandaki ko ba bon mo so za nga ko manga vedete ate na ina zanga danseuse ate na ina zanga nga bo fona ko mo yema ba singa na voix nini nga bikana voix ti ego sala ke nani copine ngana Nita ndeko na mobala ndo sa théâtre. OK. Biso to yo sa théâtre biso peut ko sa théâtre bi problème ezate baboya ate desko to kendeki amema biso panga diadia bazala mamangwao mezaka facilité wala ngadiadia vinga jo stopese bambote bena Londres azaki wapi wana ngadiadia na pozo mangwao paza pozo personnel mangwao ndengi wana mon président amema bino maman beaucoup tandi boye parce qu'à l'époque ngadiadia pas na situé na mangwao tout les allaient qui sur le na bango et puis après bino boyo yasi te yesu ka bano sala kuna à côté ne peut être sikakuna et panga diadia siko esali ke to biso to lobi azaki oncle ya copine nga wana to biso peto bito ninga ka théâtre bi OK ça va na koloba ngabi to za na photo mo to kanga nga copine nga wana abibo pesa ka photo na bino yo na ke lakisa président Gadia soki aza d'accord ibo bazora batu na photo bo pesa na photo ndete goza photo pe to kangisa na copine nga to pesi payer akenango tanga kenango pe batadi pe biso ya jukabino ba nango bazama bango bien baya ndesaki ke to kendeki to kompe kuna ACPP na biso to bukute langa de mo to kete pa na ACPP na biso et to maiki bazali na spectacle mo wana osana lingwala zela ba lingwala ba commune de Chassa ba Barombo faisant entre trois communes wana pendant que le spectacle et sali ke ba memi pe biso to komi pe kuna boye ba fi o ba nge ba jouer ba ya kite senga défi ba bi bon bino bo jouer c'est ko première fois ngadia de to mona kana mangwao o ba sexa na o batu tant bo jouer ça inde ni public ba yamba bino ndeni e bongo biso to zaki na tina public wala donc bino au début les certains gars qui bon ça là pour atteindre but na bino biso zaki ta to ki pata makam to beta tina ba bi ba bengi biso ba loko eso senga ba basi to benga no ba pecho ba ye o bo jouer nga to jouer nini kale to konti to jouer ndengini o bo jouer to kepe to matina scène première fois donc ina matana scène devant public ngana ina ngama kamsuna ibine makamo izalate so kangaje de lobili kambo ngam no jouer na bango kiye so bango lobili kambo ngam no jouer na bango kiye mais tant to silisi to vandi deuxième to landa ki te ko kutana te ko théâtre na musala deuxième spectacle to saka na Kasavubu
Wana ba nini wana? Ba 94. 94. Ouais. Très bien. Tosali na Kasavu. Siko ba bengi pe biso kanga nzambe na ngana ndako pe ba yebite o ke spectacle ya aéroport tonga na sa théâtre mama absali ngai te. Ezaka lem suso na bimi. Na kina bio na ke patata mwasi. Ngana ke sa théâtre. Vraiment. Maman zoe baté. Ah oui, baté ce que tata moi son non kende pe akufa te ko kufa. Mais ce que comme moi là c'est que pour voir comme moi là balongolo Nicole ba pesa et bakata. Nan vraiment pesa ka comme moi. Bon, en tout cas, comme moi na mta pesa ngeza kanguma. Viena nguma bite to pesa ile kwa tukuti. Nguma commando. Akuti Nicole mususu to pesa kombe bakata. Ngaja pesa ina vimbo. OK. Ya bi e bakata. Ya on bataika e bakata vimbo. En tout cas na linga kombwana te. Ngaza so ba benga kombwana bandolela. Oh, bien que la monde soit bien carré. Normalement, so ba benga bango mo normalement te injure. Normalement tu kombe bakata te injure bazo finganga. Pas tout ça le spectacle wana. Maman la biso ko ko remarquer que na komo kende musala. Parce que tout d'abord na wana na sauté. Tout d'abord on a que ngadia dazo biso bongote. Abaki lokola to na ba parents. Toujours dépendre de mes parents, il faut l'être. Il y a baboti et ça nini. Et là qui sait que oui, banzimi ba la maman sa théâtre. Papa ça est facilité, maman ça est ma tata. Il a fallu maintenant convaincre maman pour caper sa papier. Maman linga était. Ce que quoi maman linga quitté. Na komo sa ya moyibi. Maman na ke pa tata mwasi. Na ke pa tata mwasi. Ce que tata mwasi pa kufarate akufi. Ce qu'on connaît au Kosanai. Pour tata masonga na yebariza ga ye o ba notikela nganzela na kende. Ce qu'on au Kosani. Maman linga kité de oncle msa epsaki mama habité. Tika mwana a ponanzela oye alingi. Ote bo yebi à l'époque wana to anona ba para ba linga kité. Ki bana ba beta musique, bana ba sa théâtre. Voilà. Alors, Lelo, Bakata Vimbo, au commis artiste, mon nez, Mboko, sa fierté, Yamboko à travers Moussa Nayo. D'abord, tu vas parler de mon argent, Lelo, non, au commis Balo Barani. Koutuye, koutuye, ngazana, maman abisko. Na mabondeli, atcharanga, mabondeli, ma casse pour Moussa Nanga. Pour comprendre que ça Moussala, yango Lelo, zolier sabiso, yango ezo s'occuper naïe. Atana, donc, ezo occupé. Pour azanga ke lambate azanga ka oliati donc ataka ngwa comment donc azwango sko musala donc soka ke mabondeli na ye ataka musala ngana mabondeli ataka musala mabondeli mais tant yo yaka à l'époque banana yo kutaka na génération na bino yo kutaka déjà tant yo yaka surtout na basi bon tonga na yaki nakutaki yuyu ana Canada nakutaki Nicole Kitoko nakutaki mère Vala. Voilà, on a nakutaki. Maintenant après tout le monde vient Gadios qui peut je crois 2 fois na groupe naé mais il y a une autre version sur qui était. Voilà qui c'était là. Oui. Ben il m'a dit 2 fois dire Mikili. Yo qui n'a été. Et non ça passe tête. Bon. Passe l'année. Parce que au Tigal. Oyebi yaki na moment moko boye. Maman absa télé na bandi nanga pe bien maman ekosilika. OK. Abi fozonge la classe. Na kata kisusu. Otiki no théâtre. Na tika kisusu. Mais le quoi na linga ka ngo na bondela ki maman. Déjà sala ki ke ngadia na mangwa bakabwana ki. OK. Yo ki pa mangwa. Biso na mangwa o bango bazaki pa ngadia. Ba mère Vala. Mais à l'époque tant yo landi mangwa parce que yo ya kokutara bango. Et là, on va reprocher à Vienga Dios à l'époque, parce qu'il y a une histoire. On va à l'époque, parce que vous avez déjà un mouvement. Bon, on a vraiment un mouvement, mais na landé la compétence, parce que ça qui est en côté de Sika, tout me répéter, mouvement pe panzani. Na yeba na ina ngana mpete. Na yeba na ina ngaya moko moko nde ba ezaki ke ba meminga na publicité, nde na yeba ni. Vraiment na vraiment ko yeba na makasi tangu to vani na maître pai mundu ere azo sa scénario azo yene mutazaide chef na biso répétition à l'époque tozo sa ba répétition
nazo jouer pe na mundu yeri donc koyeba na pe koyeba musala makasi zaki pa mangwao. Mais est-ce que les lots au monde ba ndeko théâtre parce que vous avez qui ba génération belé na bi même ba Gabriel ba tubelé belé vous avez qui na bango pe mususu est-ce que aux monde les lots moi si asa respecter na monde na bino parce que ba tubelé ba zo rabino ga likolo mais to ya landa ko tout le monde na ko za bien organisé aux maman et puis au vandi ça pe masolo na ndenge na moi si mais moi théâtral moi ça en est si kanaye oya lingo pesa moi si respecter na monde théâtre wana eta ni tu moni ni mo retambola ki na ba réseaux sociaux ba klagisi mo Congo babi mo Congo bakata vimba na yo yaki oye ko kutanga kutuna za yo lala to beteni ngande porte obenga téléphone mais na za libosono na kitina te robni rob na te za nini zai kuto ya ndo la tagit ezaki mkongo polelo mona ni non, parce que ndenge za on attend oyoko kutanga oyoko kutanga na robe singamiki. Alors moi na mona cicatrice. Siko yoka na ibselo moko. Kabilo misusu wana na lobaka ko oya banda kyango. Kaninga banda yemo asisango. Donc ba sala pona ko nuire. Moi etalingati. Omoni soko saili kambo ngayo ndi na vandi a papa. Na lobelo moboy ngane na zaka nga Nicole soki likambo wana eza yanga batuninga na nzima po eza nzoto nanga non nayoka soni po ani po likambo ese ekwei nasalaki yango na sentiment mais siko soki ezali nga na nzima nanga mais o wana ezalaka yo te mais soki eza nango nga te ata bomati bokiti ndenge nini au moins on a les capitales en émission vraiment donc nebo bané makam na mnobo sisi bino moko vous rappelez moi ba adversaire ba mususu bo kana raté comment conflictuel bazana bango ebele ka bango nem to ba créer ke loko anati ba mo ba yebi sika bazali na monde na peut-être bo apena concurrence mingi pour ani oui sika ba to baza et sika ko to ana quartier to ana concurrence l'église ko to okende to samela concurrence ça toujours teka na banzela concurrence ça concurrence ça ngo partout ce qu'on a monde art obi ninge zala ya linga zala ngapi na nina zala c'est ça mais surtout la génération des bobanda qui belé tout le monde ba belé ba kufi Nicole tout le monde ba mondueri ba tu belé ba tiki biso tango vana yo moko c'est ma lecture il y a bato banda kana bango lelo ndenge ba kenda au milo belarani ndenge oza vivante bon na mona elo ni na ko loba te parce que liwa ezanzela mutu nyos donc nzambe ye moko ayebi ntango oyo azwaka molimo ya mutu biso ka nde totikali na sa mokili oyo totambola malamu mpo tokende na esika oyo nzambe abongisi biso ya malamu voilà théâtre futi yo na batanto osali na ndenge ya mboka na biso na oloba efuti mais na ndenge ke isengeli ezala nde tomona na mamboka libanda ndenge nga artiste oyo nakokisi lelo 25 ans 26 ans de carrière efuti te eloko nini yo banda ye kozela tant que artiste na mosala monene osali mpo na mboka mpo ke mboka efuta yo banda kozela nini ntango mivanda omitali ndenge tomona na baartiste ya libanda mboka ndenge batombola art na bango théâtre na bango ndenge mata ndenge biso pe tozala ozela un jour tozala ndenge toza te mais toa na choix te bon na choix te mais tomonaki première dame chaque fois à Sansarabino première dame actuelle na première dame oyo akala yo ozala na kani ozala na ka ya mama Denise tozala na ka ya mama papa toza makambo aka te mama Olive napesi ye mbote esika azali abanda osoutenir biso peti lelo alembaka te asoutenaka yokendaka Dubai oui na voyageaki na ye okay. Ye aza mama ya mutu nyonso tu aboyi mutu te mama Denise mpe azaka mama ya bana donc totiaka ka te oka oyo te totika bongo obandi bongo nini oyokaki que mutaza koto mutuza za koto mais tout le monde a ngo na bino mo artiste yo non tozali bana
il y a papa nyonso, il y a maman nyonso. Voilà. Mais si vous tout le monde dernièrement vous pensez que votre carte pas à maman Denise, n'a profité au pesa Dani Bokomembo et Tsunami. Vous avez une carte de santé. D'abord comment on a geste on a au basala bino. Vous savez on est là déjà. Il besoin qui? Oui, ngape na zwaki, na senga ka merci na maman Denise na oya salaki. Oya salaki pour na biso vraiment na senga merci. Ngape na zwaki. Né na zabo santé pesa bien té na zo ke zo traitement. Na carte on. Oui. Vous pesa maman damte. Na pesa. Si vous avez abandonné, donc ce qui est là au foot et l'oroté ou c'est banino. So na kena on est na kendeki, na kende lobby. Na zwika carte na la kisi. Bon ba ki meminge pas docteur, ba tali ba tension etc. Mais yo au foot et l'oroté. Mais si vous Nicole dit c'est d'abord aux amoisi, aux appels na ba qualité, aux appels na ba défaut non parce que mon toi za bongo. Et là on est au lingate na vie. Na linga na eloko nga linga te na vie muta ba fo crédibilité nanga. Pour personnalité basomba ate. Non personnalité mutu soka ba fo yango esili. Na linga muta respecter nga surtout na likamo na salité. So mutu alobeli nga mo conscience nanga. Penzo to nanga na ebiki na sali kambote. En tout cas soki muna yoki mutu loba na yokati. Non lobela mutango. So na lobeli été vraiment dans l'obsé sauté. Mais si vous avez tant on peut s'appeler conseil na bande qu'on a bino mususu même ba jeune frère on a bino mususu ba jeune sœur peut bazar na monde na bino on peut savoir un peu conseil à moi deux fois. Oui, tu peux savoir ma conseil. Nga vraiment net Jorvi Mwanda na pesa ke conseil. Ada na pesa ke conseil, Ada Ilunga na pesa ke conseil, Barcelone, Coquette. Bon Gabriel ne peut pas Gabriel n'a pas ça que conseil za mutu nanga kuto banda lelote. Ayebi soka sali mabe na telemelake. Soki pa sali malamu na bake o sali malamu. Déjà yemo ka sala sonde ti dikamo ko yi. Et que na pese conseil ayo kita leki na ona média. Franchement na tombokela kaye. Pesa soka sali ki na média bonga lobi dikamango. En tout cas benga ngate au mona ngate po ebiki Nicole ninga zana asidiki. Tant au coup t'as n'enga biyo ama yele te abando seka oh ngabi non na pekisaki yo oso comprendre voilà donc na pesa ba to vraiment ba conseil. Mais ce que ça rend pour gérer vie privée na yo parce que awa de dolo za Nicole za maman ndako monde théâtral pe aux alliés bakata au ça rend pour gérer deux biloko wana entre artistes et puis autre chose en ndako combiner ndeni awa na kata ndako ni na za bona za Nicole naza maman naza responsable. Voilà yo moko mona kitango ye awa na stiki bino mwa tambu ke pona no so kipe makambu susu. Na libanda ibakata aza artiste et comédienne. Bol tongi to e ba bol na biso ba mona gayo ba mona beauté na eza toujours à cette roi ba lelo wana bana combien? Na boti ba mi balé. Moi stambal. Oui, moi stambal, jeune fille en moniété. Ah OK. OK. Ah, félicitations. Merci, à comme appelle collègue nanga. Yumo côté pe na théâtre, to ezaki goui morazui. Bon, tanga singa ke ya Nicole, pa benga nga ya Nicole, benga maman nanga ne mama. OK. Tanga singa ke ya Nicole na posa sa nga théâtre nga bon ke pour mte. Baboya ka eloko te mwana sepeli. Vraiment. Ndena tiake na ba tournage nanga mingi on a sala na tiaka e bon moko pe Gabriel soit à tourner à Tchakaye, MOP, Barcelone, Coquette, même Aïda, Babenga pe bango na tournage. Mais si vous théâtre nino e bimisa yo lelo batuba yeba yo makasi depuis que ça pas bangadia dia pas mangwao o yo mo futongo vanda obi pièce o nemu te bimisa nga ya pièce ni ma pièce belé et pas ngadia de kututo baté pour na bima na ngate et pas ngadia na ba yeba inga kana publicité na saka publicité mo boye na vena nganga Dios to saki ngai shogu na mere vala donc on a fait publicité oh na tongo na lekani boko yeyo ozomona bakomo yeba na publicité ka ya pamba bon après na ke na monde à théâtre on a bani ko tourner na premier film nga
na tourna na Mondoueri film mo na ebaka boye oyo esalaki na bima lisusu makasi na bosa titre nango nazalaki mwasi ya Willy. Ok. Papa nanga azalaki Mangwawu. Willy papa nazali nani? On dirait papa ne na bosa ndo. Comme la yumo po ko marape ba scénario na komangwa c'est que papa nanga sali ke mundu azali na mbongo pe déjà kuté nanga linganga nga na boy na linka Willy. Ok. Na linka Willy et quoi arrivé que vieux gaou azalaki nani ya nanga akomo coopérer na Mondoueri. C'est que tant famille nanga yepo famille ya Willy yepo balanga mango asenga bango cher. Donc asenga bango na kombi mais kombi yango eza na bato bato batekala wenza gambela. Donc asenga absolument bilo mo impossible sikoyo Willy ko sa famille na baba bi Willy en tout cas o balingi ote. Donc nyoso apoka na bala o aza PDG. Voilà. Dans ce film on a ndena joie quand on a Willy Mambo. Waouh. Il y a un de ça là qui va te bailler. Et Matissa sont en tournant nanga. Que bana ont tourné à l'époque on a mais film en Matissa sur ma casse. Vous tournez pe na Mondoueri ba film belé hein. Oui. On a tourné mingi moi c'est na épée mingi. Et l'autre souvenir nous a bien regardé à Mondoueri. Mondoueri souvenir y a bien on a regardé en OK. Abane donc yaya wana na mona esika silikate. Nyoso lobane oui. Nako seka. So na no bangi mina bi ave. Yo seka mi o seka na mona kana note. Se ko kanga kana mote mote. Ah on ngala comprendre ki. Siko na mane ko linga ko sale loko ya lingi so apesi o répéter ba kata sala boy. Pese loko ya lingi. So na pese bongo ti ya kufa atika ko yina ngate. Ti ya do na tika mona kanda nete. Parce que azaye mutu moko evana na ona mutema. Tu vois, avantage moi Mondoueri on a ça dans le théâtre on a na vie est normale les aïndeni. Bon la vie est normale on ça n'est pas tard. Aussi ko la vie nia la tindi. La vie est normale ça qui est normal na libanda na ki Mondoueri na ye ndana ça ba avantage na rôle en jouer na ki Roger na Evika donc ça qui est normal mutu bon normal. Est-ce que ça ba muso vendre bo reto bia muto akufa avant falaza non yana bat muso comme la gao neti dadi pas son âme dadi di Kambala donc hier na comprendre un phénomène autre na mona ka neti dadi avanda a voyager na bakota suka makambo bo dadi ana lobelanga ngabi poto no benga ngana ka mon amour na ebiso bomoni mutu wana foke bana ye mon amour moni on en dehors à théâtre on peut sur concert oui en dehors à théâtre na ba na dixaga film moko boyanga et les canapé na TV titre ngo zaki mwana mama toto sisi tournage ay ko lukanga na ndako mon amour ndeni oza wapi ngapite na ndako to vandi libanda ndo to solo la ka mingi ana mona mon intel o mon intel faut que banaye o mon intel donc tango dadi akufi na moni katikela nga message na eko mona makambo ango pe eko réaliser kana batu o ya lo ba nga intel na bakinza me merci pour nzamba lingaki makambo dadi ayebaka pona batu mo songolo pona nga ava azwa molimo na ye na yebango ndepe na yebango na kumisa eka nzambe bato politika bango za suna bango te to ye ba sopela secret to tani balé nini omoni mutu abatami yo aleki onani mutu abatami yo to na sina yebi yo mabe pona nga yo yebi te no yeba skonde ni no vana yo kibi bato baloba osekaka tru mozaka mutu akanda kati ya osakana te nasekaka na mutu akanda kati te ngaso na siliki
Son Yo me la canne là. T'es dans ce cas mingi. Franchement, c'est quand mingi. C'est quand vraiment trop. Mais son asili qui na silika makasi. Son na siliki na silikaka. Na kobando silika na koloba tango na osisa koloba. Kanda pesili. Na eba ne kolala na kanda te. De na eba okanga kanda na motema te. Pe na eba koyina mutu te. En tout cas, son na monini yo na likamo boy. Son na lobi na ngesili nango. Na kana facilité o senga mutu pardon. Ce ka sepe na likamo tenga na salaki. Et c'est ka limbisanga. Mais ba te beli ba bon na moi douceur et pas na yo. Moi bolingo na lolingi no ya kozala. Ils a rappelé bon na vie non normal. Bon nazana douceur. Nazala pe na. Pour ba tête no mingi zaka surtout maloba no papa boni tuka moi douceur wana ba tête. Douceur wana za. Na ba rôle bando pesa. Douceur wana za makasi. Sauter pas mobile. Ezana na douceur makasi pe na linga makasi. Ka pour na théâtre te même na libanda. Na vie normale. Les ana sont na lingi. Na linga makasi pe na za na douceur. Na za na yuma kota bolingo. Mais so mabeza on dit maté que yuma wana ayemi. Vous avez dessus balebele. Nazo ba déception pe belé. Pour tous abattre. Okangela bato wa Canada. Ouais. Bato wa o ba pesa moi déception. Okangela ba Canada. Non. Non pas ni. Eza vite. OK. Okoyo kano passe ne tozo vivre na kata mokilo. Oza pe mutu moko lingaka makasi. Bon. Ha décevoir yo. Lem supona koyoka na yoka ki baloba ki boy basala ki boy etchetera passe ça nango passe ça nango mais quoi toi abatu to luka to dominer passe wana pour ceux qui ont che passe en leke mais mo penaliwa. Mais le lot relation nous en a ba collègue na wana tout tebi qui vient quand Dieu ça na poto mais arriva la vers na poto bande bachani vous en a batu be travailler. Est-ce que vous avez bien vous sola là? Ah, mère va la va kuto benganaka. To benganaka kuto to tinela ngambongo. Ato tinela nga $200. Oui, avant anniversaire nanga. Jani Fay vient nga to benganaka. Moi sine la brina tinela nga biloko. OK. Oui, ba parfum, ba rouge baiser, etc. Apo Firenze. Les parfums de bonne odeur. To solo la gâteau. Wana bato wana bango trop. To solo la ka José de Londres. OK. Motema Mimi Kabeya. To solo la ka José vraiment to solo la ne. Donc bato na tangi ni bato to o basoka tana bango bana libana mboka babenga nga to solo na bango. Alors bato be vraiment na raso au sali théâtre et bani il y a un temps faut vendre peine à poto. Est-ce que yo mo na temps ndenge makambo eleki idée la roya moto ko vendre c'est na Paris soit na Belgique soit na Londres comme la hôtel. Toza bato e komelanga mutu nyoso to linga ka voyage. Ba Congo ka kezana ngokaka ana capitale. Ina nini na Congo. Mais ba Congo soto voyage mozo ya ba Congo batiki yo oyoka motema passe bo libanda mboka. En tout cas franchement na sepela pe ko vanda na poto ko vanda pe na ba pays na biswana. On vend pays mais malheureusement ba pesa nga visa te tona ke no singa visa na 2016. Voilà. Parce qu'en dehors à théâtre ça rapidement comme ba faire na yo to za concentré car na mon théâtre. Théâtre tout ça oui théâtre ça na salle théâtre mais privé pe na salle à moi quelque chose mais malheureusement t'as ba confinement panti. Mais ce que par rapport à l'habillement, Nicole Bakata, parce qu'il faut dire qu'il y a une marqué époque, vous avez une figure emblématique dans le Bakiwana, mais bandement bon la biso ndeko Patricia Atachi Osaka à Londres. Alors est-ce que habillement par rapport à moi si pour bazo mona habillement na bino ya ko excité surtout batu belé à poto. Batu belé à théâtre, bana mi bala poto. Bakuma osala ti kotinde la bango ba photo mosusu ya nudité mais tout monde ndenge belé pe ba osambo. Est-ce que besoin attendre ya recevoir ba lettre no baye na monde na bino na? OK. Makamone zakato baka pona ba lekité. Le bleu. Bon ouais. Bongo. Omoni makama bolingo.
ngana soto lingani bolingo toto koma na niveau bolingo makamso esala maka place yango esalami okondima te ke makambo yango esalami nyonso wana ememi bolingo na kati ya bolingo so toza mwasi na mobali le mosusu mwasi ya mosika mobali mpe ya mosika mobali le mosusu asengi foto moko boye mpo na sentimati seke ye asengi sentiment ya 8000 km ye asengi 8000 km te ata 2000 km ezaka voyage ye asengi yo pesi ye pa pesi yo zwi ya moninga opiblie mpoza baprojet bo soki ye pa piblie ya yo eya bien te parce que ntango makambo wana esalamaka na okondane ni mwasi na okondane ni mobali parce que eza na moment oyo ya sentiment eloko na oloba ozocomprendre yango eya na moment oyo ya sentiment earrive donc ozokondane bamibali oyo basalaka baacte bongo surtout bamibali ya poto bakomosa yango tona bata théâtre bon aida auteki osalelo moko ya bongo namoni bato mosusu ezosala mpe ya mwa bien te mais aida alobaki yango claire aza chéri nde bando vivre na ye eza normal boyokaki yango kama oui eza yango normal lokola ye moko awangana ye neti andimi sikoyo toloba nini tobanaka makambo kowangana so eza yo owangani non soki eza nga nasalaki yango mpo na sentiment mo osongolo eya nango kaka teke mpo na mibala poto ata mibala awa eza yango kaka teke oyo mibala poto te ekoza mpe mibala awa mpe ekoza mpe eloko wana ekomi telefone mpe ebungi makambo ebelebele sikoyo eloko wana esesama motu bongo so eza ya solo ifo sikoyo koluka moto yango kotuna ye pourquoi neti nge esalama te c'est pas la peine nakena ngo na mozindo mais toyebaka koevite po tellement makambo ezoyaka mingi leki na nga mwasi ndeko na nga mwasi collègue na nga tozala na maîtresse car sentiment dominé bisoté. Sentiment dominé bisoté. Alors, je pense que ça conseille il y a bien Nicole. Après si, mais là maintenant, tout le monde a la théâtre, ils allaient calendier bon les canaux TV, le laisser à ma soute. Vous avez un groupe non? Oui, on a un groupe Bacolaire. Et les canaux. Tout nazo les canaux Bisso TV. Ah, na Bisso TV. Chaque vendredi à 22h, mardi à 9h. Différence ni les années les canaux à écran. Nandenge le makambo internet ba YouTube est-ce que différence c'est allé parce que mingi ba oboya ba préférer na bango ba YouTube que télévision pour ba bezo foot bon différence c'est zalaka bon oye les canaux na télé moi bien zara so sponsor sponsor zo foot par mois na YouTube mbongo cash mais mbongo ngoza bisundenge za kate donc ça ka net transport voilà ça le transport alors ba projet d'avenir na yo Nicole parce que malé na osuksa est-ce que ça ba projet moko par rapport à carrière na Nicole za parce que 25 ans de carrière 26 ans c'est pas donné à tout le monde oui c'est ça ba projet en tout cas ba projet zalaka ba projet na ngeza na kati mutema nanga tango kokoka omone ebima misala ngo emonana siko ndenge za na ba projet za na ebisaka nzambe ayebi ba projet ngana eto solo la ponanga pona venir nanga pona carrière nanga makambo yo moni na monde théâtral so ba bandeli mokili 2 fois est-ce que on dit mozonga na monde théâtre na ozonga ka pona linga ngo za musana nanga po eza na ke na société mona osala mabezalaka partout na ebiso papa langa mabezalaka talaka moto oteka mapa na kwe bango na bango me mabeza kiseza bondokeza makambo ebeleza différence ka epana bino po ya moza mbasu ya moza rapé mbasu wana eza na bato nango poisson na pe bon ndeti nga nayebaki nzambe abundelanga mbasu eza na bato nango mama epela pe aza collègue na travail elaka na kombo ya bato ebele ya théâtre bojoa na ebe bon eloko mosusu na koloba boye tokomikonda na aka te biso bato ya théâtre oui mabe mpe eza mais etamboli mpe ya biso toa mpe na baparent na famille na biso na quartier na biso
to ape na ba oyo makambo pe to sala batu ezokisa pe batu na mitema likambo so ekombi to talaka te ba collègue to bimaka mabete biso ba collègue vous comprendre voilà. Alors quand on retourne au modèle na yo ndenge au sa théâtre modèle na otongo bandi modèle na yo modèle na mama Bomengo elo ndo linga pa mama Bomengo na bando linga mama wana po bano ko incarner rôle na ye. OK. Wana nga no sa théâtre na te dans se pe na mamango. Wana to sa bana mikie na film wa mwana ntutu. OK. Do solo kutu te na ko sala ka théâtre. Solo kutu te na obotaka. Donc naza vraiment mwana donc tant bozo keni ba lo baneni. So film bandi so bosokolite. So bosokolite. Bota télé parce que moi na tout les régné ba maman ba vendre ba ta biso pe ba na to inka total théâtre on se comprendre voilà ce que to zo biso to wana kopona ngala poni ngabie ngamo na za mama wana na musique omona nani leki na mo bingamo na za mama wa tata wana ngasiko na musique na on a musique trop oui na musique mo ngabi ngaso na zemo mbane na oyema ne redia yembaka na oyema ne redia yema ne kofia yembaka ozomona dans la musique na bango wana mi alors Nicole to ko presque na soka moni na sepela na mama na po abana ko incarner rôle ne bien vraiment rôle news va pesa mama na ando ko incarner ngo bien. Alors Batball on a 4 ko ya monde à travers Congo Promo na ba cité belé oyo ba landaka biso nini websa bango parce que Raf Ngindu aux États-Unis na Dallas a Hollanda siko nini websa ba fan na yo tout balingaka yo par rapport à carrière na bande konanga ba fanatique nanga nyoso o bazana monde entier eloko nga no singa bino na nika bo soutenir nga pour la carrière nanga. OK. Vraiment bo soutenir nga o azaka na pose ya kosunga ibakata loko azana vivante sunga nonga o azana makanisi akana conseil moko boya malam po apese bakata benga nonga parce qu'il faut dire que vous êtes malade to tala on anda ko so que l'hôpital mais au niveau l'hôpital o lo bala micro na biso bon musa na pona to mo bengi nga déjà que mère tozo ko zo interview na boyaki na koko yebso na téléphone te que santé za bien te mais tellement on insiste so yebe panda kunanga o bengi nga ko za de na porter no sani na forcer kaka na sadika émission parce que ça musana nga très bien donc ba fanatique nga nyoso balinga nga bo soutenir nga na ba prière na ba conseil o paza na posa o kanisa ke na sunga moi so artiste na biso o ba sepetsa kabino lokwa to na bon moyi en tout cas bo hésiter te bo benginga bo soutenir nga plus de 143 89 55 47 755 plus 243 89 55 47 755 ba conseil et ça la rappelle bien qu'on soutenir artiste na bino na ba projet o nazanango et ça rappelle bien un mot pour l'émission na c'est pas une émission makasi et à rare na l'émission wana kisi ya domination voilà Christina n'est pas colami pas colami encore na ko pesa pe ba ya mbote bien sûr lem subo ngali banga ces émissions non ko pesa mbote problème te na pesi mbote mingi pa pasteur nanga Medaka Kolongo na moi cinéma mama Irene na pesi le Rocher Mobimba mbote esika tozali bambote na pesi pe moi nanga Marlène Aïke la fille à catalogue ba gros bisous na linga komingi na pesi pe mama nanga Joséphine na binga kimingi Joséphine Charlotte Kachama Mbouyi na pesi mboti sikazali na linga kaitro na pesi pe moi nanga mobali oli donc mokanya ilunga esikaza na pesi mbote
famille nanga nyonso napesi bango mbote babebe nanga mibale Gradine Inez Mayele napesi bino ba gros bisous ni ya Kashama ngo Clarisse Kashama nape bango famille nanga momambote faut napesa ma parce que na ninga bango na bosanité leki nanga Baudry Maweti les ayoa mwana bumba tongo ya kenani États-Unis pour na complexe ota ba immeuble te akenande oluka ba gros bisous sikozali ingénieur Refin Kaninda na pesio mbote sikozali Bizi Mondele maman présidente ya force tranquille ai kokatanga te na pesio mbote kokatanga na pesa batu ba yanga émission za yanga na kopesa ta 50 mbote Mami Nathalie Fikipo motema papa Paul Fikipo ya agence FBT Misalande na pesi mbote ma copine personnelle Sylvie Wayengo na pio mbote sikozali Edith Kilandamoko mwasa mundele ba gros bisous na pesi mbote aussi kana mo bokomotala ngabo OK na ko tikate na ata yo moko OK batterie kata. Alors, Nicolas. Kureza. Na opesi Cynthia qui sont pas. Motema Kovo qui sont pas les millionnaires silencieux. Na pesi yo Nicole. Na la moment na raté. Na pesi yo mbote na suki na Jonathan Ngana, l'homme à Jésus, beauté plus l'argent. L'homme à Jésus, beauté plus l'argent. Jonathan Ngana, na pesi yo bambote skozali. Bisous, ciao. OK. Bokatinga sisi batute boza apprendre. Au moins que nous mona tanga route des sous-té. PDG Rafungino so moni to tangité na Dallas wana. Cédric na Goulois Maya la boy bageza Nicole quoi parce que j'ai espace. Les émissions nanga quoi. Il y a moto lo ba chaque fois, c'est vrai, il faut qu'on se le dise. C'est une artiste à féliciter parce que 25 ans de carrière c'est pas donné à tout le monde. Elle a beaucoup travaillé pour le pays. Moi, je le dis à tout moment, on n'attend pas que quelqu'un meure pour venir dire que Azaki est héroïne, Azaki est beau. Non, non. C'est une dame qui a gardé sa dignité, sa façon de faire, ça a inspiré beaucoup de gens. Moi, je vous demanderai de la soutenir à travers le numéro APC, Botiaï coup de pouce, Botiaï poids. Parce que tu ne déplaceras pas mal. Surtout déplacer, c'est-à-dire Moutouana a apporté quelque chose. Mais